Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifiant de mon corps, t'as des réchutes. Alina, Kanabonela, Kailo, Kola, bébé, et moi. Et qu'il a monnaie, pesa, kinga, mumia, soyez, parce que nous, on a eu pété, le Kola, Malema, Kolina, Naya, Diama, Gisèle, Oumba, Kolina. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balende Diamant Noir TV, bonjour Nabino, bonsoir, ça dépend d'Angonga Nini, ou écoute Melibino, wana bozo kolanda biso na mokili mobimba, na moni déjà bossé connecté, ebele, boya, bokota, po tozo sola, na pokwa na lelo, nazalinga mogote, nazana invité na biso, o tozo yambaye na kati ya Diamant Noir TV, toyebi siko malamu na kati na biso, toko sola, elongo na enda ko expliquer biso, bango ba yebi mingi. Bayebi mingi na o etali vraiment makambo to situation otoza nango lelo yo mwana Congo partout na mokili mobimba sans plus tarder to yamba major Tito nde ko expliquer biso mingi na bokebi poto yeba nini otoza nango besoin bosenga na kati ya bavi na biso to yamba ye pona RDC toza toujours wana pona kosola masole etali mboka major Tito bonjour na yo bonne santé na yo ba congolais bazolanda yo malobe pai na yo bonjour pe bonsoir na ba banso bazolanda biso bipai bazali mbote na yo mama Gisèle merci mingi pona libakuli ye opesi ngai lelo po nakoka kosola na ba auditeur ya Diamant Noir TV. Merci na yo bazolando na boke binos parce que nde toza boyemboka na biso na guerre je pense que oyebi yango malamu po tozo mona situation eza vraiment makasi na kati ya RDC kasi balandi avant que to banda kotuna mituna po mituna ekozala biso ebele te tolingi yo o expliquer biso mingi koleka mais avant que to banda yango tokozanga te koloba na yo likambo nini okoyebisa bana ya mboka o bazolanda o mitema na bango eza na kanda o mitema eza ya kozoka situation na ba mabota na situation na mboka makambo nyonso tu ezo marché te pona o ezali congolais maloba nini okoyebisa bango avant que biso to banda mituna na biso malobe pai ya Major. Merci mingi mama Gisèle. Mbela na nga eza moko. Ezali ete bana ya RD Congo biso baso tondima ete mokeli ya likolo na sena biloko biso oyo apesa biso mabele mana akamba biso. Mama Gisèle tango tozokola soki na kati ya quartier ozana to ba beti yo ukozi kuluka moto aleki wana na makasi po akene pe ko venger yo mboka na biso nzambe oyo ase na bana bayi basali complot contre mboka na biso po baboma bakongole bazo continuer kokufa biso esengeli tokende epa oyo apesa biso mabele mana tokende pa na totika ye a régner sur biso na bokamataka meko ba mesure eyenge bene na lilobali ya ye po ete tokoka ko jouir na mars oyo apesa biso na mabele mabiso oleke bato basusu bakoka ko jouir na yango mabele wana ezali ya biso vraiment tokotelema tokozanga te koloba surtout makambo etali yango nga nakomaka na tension makasi na bandi kobamamba mboka me tokobanda likambo liboso tomoni lelo FCC toza na mituna mingi te tokotuna yo me toloba tomoni FCC lelo oyo ekambami na Joseph Kabila a exigé na gouvernement apesa ye ba explication claire sur la situation oyo ezali koleka surtout na este ya mboka na biso na ba accord oyo Félix Tshisekedi asignaki epai ya Rwanda. Et puis FCC azoloba na ba congolais peuple congolais lelo a s'élevé comme un seul homme.
FCC toza ko ba malamu FCC ya Joseph Kabila aza ko senga na peuple congolais se lever pour na ko dénoncer aux ezali ba acte o ezolakisa que gouvernement na biso baza complice na ennemi ya nation na ba acteur ya balkanisation na mboka na biso. Est-ce que likanisi wana o ya FCC yo moneli yango ndenge nini kelelo FCC azosenga congolais nyonso tu atelema lokola moto moko mpona kotelemela gouvernement en place malobe pa ina. Merci pour la motuna mona. Nazali d'accord que le peuple congolais va telema comme un seul homme. Pour être babu banyoka o bakota na mboka. Banyoka wana mokoza FCC nda ayaka na bango nzira moko. Na landa ki video moko interview ya Moïse Katumbi na France 24. Oui. Mais makambo yo Katumbi a lobby. Et c'est un mokozi FCC basambi c'est d'abord pour la makambo mana. Makambo mazole kana na soit accord entre Tshisekedi na Kagame. Mais il y a yebi yango. Parce que il y a zaki na armée rwandaise. Ah yakina ba rwandais. Bon, yé atikali. Manso asali. Azaïki kosala manso pour être Congo comme faible parce que la faiblesse avale toujours la force. La faiblesse avale toujours la force. Bokasi ya RDC ezali suscité pour nini? Pour yé à organiser. Pour être tango ya na FDL na tikali wana. Yende à faire asseoir pouvoir à Kigali. Mais je crois qu'avant, tout le Bamakambo, nous sommes d'accord que tu vas battre comme un seul homme, mais contre Yé, na bawa yaki na bango. Je crois que c'est ça. On a beaucoup ça dans le bandingouan. Batubako va s'élever comme un seul homme, Congolais. Va s'élever comme un seul homme contre Yé. Na lingoma na yewan. Na bawa va se supporter Yé. Parce que Batuba Bossana que soit qui les locs Congo et ce que commis pas sur tous anango bato bazanango bato kufa et ça peut être banyoka bakoti na mboka banyoka wana bazaki na mallette oyo bakota ki ensemble na yi o azo mokoza FCC donc tous ana leçon à kozwate et pas na bango bako pesa biso leçon pour nyonso Congola ça sur du putain nangasi bazo ya sima Congola kumi mosika bango baza na retard donc bazo perdre de temps Congola za suzo bataille Congola mi se fungwami Congola est vérité sur Yé sur bao baza sima nae nandenga pesi passe na montuna donc izate que ba Congola baza dupe bako sabisote. Mais loko nini Joseph Kabila ngala kisabiso na tango baza kolobaki peuple congolais telema po telemela gouvernement oyo eza sikoyo eloko nini alingala akisa biso peuple congolais. Non, peuple congolais ngai yango nazo banote so peuple congolais batele ezako egozane contre Yé na bawa kotaki na bango. Tala to sala erreur te. Nazali contre bato bans oyo bazolinga que division entre biso ba congolais. So ki toza na division tozo pesa avantage na monguna. Oui. Biso so qui to se lever comme un seul homme. To se lever comme un seul homme contre l'ennemi. Mais l'incarnation de cet ennemi na Congo c'est Kabila. Kanambe pardon. Isaïe. Nana bungi am. Isaïe. Donc to se lever comme un seul homme contre Yé na lingoma na Yohan. Na bao bazo soutenir Yé parce que y a un représentant président ya Kagame. On a bien goûté. Vraiment, merci na yo ndeko namoni bandeko bandi kotuna déjà pona likambo prometaki bango pona ba motuna se ba koki kotuna mituna mais se ko bandi kotuna mutuna ne bandela émission boye moyen to kele mulaye kozate to yo kana be explication na ye malamu bonde na sima bozo moyen ya kozanga teta mususu kotuna mituna mais ndeko komata na commentaire évangéliste comment na commentaire to ozanga te kotanga wamba lelo boko makara boko mabino so bokoti pona tozanga te kotuna yango epai
il y a Major Tito pour les londes de comprendre malam pour situation ils allaient quand même catastrophe nakati il y a aux mama Congo le gouvernement na biso a convoqué aux allaient ambassadeur ya Rwanda au lieu à expulser ye ndenge peuple congolais lobi mais il a convoqué na pareil que pour na avion na bango ba suspendre yango au lieu que ba arrêter nakati ya mboka na biso ba frontière na biso pareil eza ya kokangama te ezalaki et continuaki toujours ya kofungwama nzela oyo ezalaki ya kokangama na moni na kibumba bafungoli yango lelo mpona bafardc bafungoli nzela et barepousser ba M23 au lieu que babengana bango carrément to kosala bango makambo so me barepousser donc cela veut dire baza kaka na territoire congolais nanu babimi te likambo wana okoki koloba nini na likanisi oyo na makambo oyo bamesure oyo Félix Tshisekedi azwi oyo eza d'accord na peuple congolais te bon ngai nako se substituer na ye te ngai nakoyebisa yo soki ezalaki ngai bamesure na kozwa d'accord tozoyo ya liboso frontière esengeli kangama toza na bitumba te preuve emonani bakangi barwandais bakangi bibundeli na bango baéquipement na bango preuve tangible ezali wana toza na bitumba contre le Rwanda donc c'est une déclaration de guerre le cas ezali déclaration de guerre il faut ba frontière ekangama ambassadeur ngai na ezate ke tango yo likambo bitumba ebandi mo ambassadeur na biso na Kigali a to rappeler na mboka oyo mosusu azana Kinshasa wana kubengana ya zonga ye babengana na Afrique du Sud kubengana ya ke aéroport oyo bazoko utiliser na Rwanda na Goma ça veut dire que kokata penza relation diplomatique na bango biloko oyo Rwanda azosala azozwango na Congo azosala jili na or ya coltan epa na ye kosala nyonso ke base ya susu ata na accepté et en plus de ça il faut omoni bato lokola ba Kagame il faut que je la bombe il faut que jouer na mayele lokola bango pe ye aza stratège Kagame aza stratège mais pendant qu'on deal pendant qu'on yo qui sait pas si il faut que ça stratégie na personne na qui ça lokola violer ba corwana et là on est les 5 tout ça la point que et soit payé parce que tant azo ko la biso azo sepela to sali pe boy ngai na place na ngai na ngana zama ko zamboka ba soda ba so ba sala ka brassage ko banda RCD ou banani ba CNPP ba to ba so M23 ba kota na armée na biso to ba zongi sa bango na Rwanda ya kene ko deal na bango parce que ba yena tina ka bango ko zongi sa bango na Rwanda ba zala kuna ye a s'occuper na bango parce que le cas baza na Congo ya zo separateur bon donc to zongi si bango tant to zongi sa bango kuna et ko pese mayele ye à chaque fois que ce qui a ça le mouvement avant que biso tout ça le mouvement il faut tout étudier et là qu'on y peut que soyez que tient la difficulté pourquoi tu os considéré ba contrat o ya si ba accord o ya violé bato banson o ba kota na armée na biso na ba accord signé na bato ya Kagame bazong ki sa bango banson na Rwanda simple parce qu'il a violé toto sali ningo wana mais makambe ko zande mosusu bitumba ndenge ezali mais il faut to zwa bato zo biso makamba embargo wana ngana zo croire nango te banzela ezali ebele o to kozwa manduki soki batimbongo anje bakozwa mboka bakozwa manduki bozo il faut une armée parallèle pendant que l'armée wana ezali infiltré il faut une autre armée parallèle à wana o ezali composé kaka bana mboka o ke tango bozo pesa bango mission ba kuna ba biloko moko te et lo kone zo sanga biso to zana bisika to zana ba moyen ba congolais ba zana ebele na mboka balingi ba bunda pona mboka na bango ko sensibiliser population motora za l'après parce que mabele za ka moko ba zana ngo yango wana ko sensibiliser ngai na ko sensibiliser population
va se mobiliser comme un seul homme pour défendre Mabile na bango. Je crois que nous sommes les leçons que plus tard, tango banyoka bakobima bana na biso bakozala entraîner na mokama musa soda avant bakena na ba université na bamboka wana batata ba mama il faut ba yeba ndenge ko manipuler ba armes parce que ceux qui bazana manduki avant que basoda bakoma soki banguna bakomi baza capable de se défendre. Je crois que tokobimisanya surtout awate mais ngai en tant que major oyebi mingi yo major ozalaki major po bandeko mosusu bazotuna papa azali nani oyo akotika lelo ayebi te azotuna ozali nani azali congolais azalaki major na ntango ya Mobutu ayebi mingi na oyo ezali armée po bino bobundeli mboka mpe bozalaki kuna na kati ya mboka boyebi situation ndenge eza koleka ntango ozomona yango na mosika yango tolobi ke mayele na bino esengeli na bino kobimisaka yango po peuple congolais profiter nango leto na besoin ya libération ya mboka nayebisaki yo na baki donc raison na ngai koleka na Diamant Noir TV ezali kopesa baproposition biblique. Je crois que nazalaki dans les premiers jours nayebisaka que notion wana to expression wana nzambe akosala esengeli bato bacomprendre yango que nzambe akosala quand nzambe akosala ntango biso bana Congo tozozwa ba action eyenge bena ya liloba ya nzambe po to défendre mboka na biso nde nzambe akosimplike eza te ke tokroise maboko tosambeli tovanda kaka nzambe aya kobunda na este mpo na biso biso nde ntango tozozwa action nde nzambe akolanda yoko otuni na motono otuni ngai mais il faut bitumba nalobaka la fois passée na émission na mosusu que monguna ayokaka toujours langage ya force tozali na basoda bazali wana balingi ke basilisa makambo oyo mais baconstituer baunité na oyo eza formé constitué na baélément ya mboka na biso bapesa ngo makoki bakende baoccupe mpe Kigali. Mais soki Kagame alingi Congo mingi bon to annexé yango so to annexé comme province ya Congo peut-être bakosepela vraiment oui bakota na kati na biso parce que balingi Congo mingi ba passeport bazobima ngo libana bazoboya koloba ke baza ba Rwandais bazoloba baza ba Congolais vraiment alors loka balingi mboka na biso to annexé yango kaka esengeli ko encourager ba troupe nyonso bazolinga il faut komema bitumba ngo ti epa na ye moko Kagame oyebi nani na kwebiso na komoko mama Gisèle. Oui, tozolanda. Batoyo babomaka bato mingi. Babanga kaliwa lokola eloko mosusu. Ah, oui. Ye azali moto il faut beaucoup memango epa na ye. OK, so vine comme en danger, akopousa ta pembe ite. Le kamonazolo bato bazan zinga na ye. Soko bayebaka bayoka lingala bakoyeba. Babomi. Eza moyibi alingate bayiba ye. Ya yiba, ne bayiba ite. Ya lingi koboma na Congo mais ya kolingate ba pas na ye. Alors il faut ba stratégie nyonso il faut la diriger pour atteindre pour na ye moko azonga sima mais négociation pour arranger le côté il faut langage de force donc ba mesure nyonso Félix azozwa oyo yango te il fallait ki yango nde azwa te bon mon agasi on a outil le bas ezali contraire oui. Oui, donc, mesure Seigneur Kagame a senti. Bakanga aéroport, à ça la sous go matin mon corps ici. Ambassadeur Azong est pas naé. Ouais, pas na biso. Bato baso parce qu'il y a violé accord. Oh bah signé na Félix. OK na Félix. Alors, accord nyonso, bato ba kota na accord na armée na biso na police. Bazong s'appelle bango baso et pas naé. Il y a ce qui peut na bango. C'est tout. Mais major Tito poto kota na likambo ya 5 clé to ko tuna no mbangu ba M23 wana o juste na nazaka mukondi sima na bango parce que tango baza ko yebisa biso ke Kagame ndaza sima na bango mais yesiko Kagame tango ba bwaki bombe côté na ye atelemi mbangu aye koloba mais tango ba M23 wana baza ko attaquer na RDC wana eza problème mais siko nani pena za sima ba M23 Esaïe omoni motako sote bato baso oyo baboyaka mutation balingi kaka Kivu balingi kaka baza kuna na est
balingo changer te bato base wana eza bato oyo Kagame atia na Congo bamosusu baza na Kinshasa bamosusu baza na bafonction minene mais 3 quarts baza kuna eza 23 eza ye moko ye aza patron nango ngai naza moto ya liboso ya koloba yango te elobamaka déjà tout le monde elobamaka déjà eyebani mais il faut yeba bato ozo baza en face na yo soki moto amesani lokuta ekomi pema na ye style de vie na ye nyonso ekobima na monoko na ye jamais kondima yango. Mais ministre des Affaires étrangères alobaki yango Christophe Lutundula affirmant que M23 ezali Kagame mutaza sima nango donc biso batolobi yango te gouvernement mutezoloba parce que eza na kati ya gouvernement Félix donc gouvernement biso mutezoloba akosite yango wana omoni toza na monde oyo ekomi ke koloba mingi te esengeli gouvernement biso ya bongisa parce que azozonga na biso elongo po toza na besoin ya koyeba mingi makambo ezoleka surtout na este po tout le monde amoni situation ndenge ezali kokende na mboka na biso na este omoni lelo conseiller spécial na matière ya sécurité ya Félix Tshisekedi mpe azwi liberté provisoire wana tozozongisa kaka major Tito tosolola tomoni na liberté provisoire mboka na biso eza mboka ba liberté provisoire toyebi te situation yango ekomi ndenge nini mais toza nano na likambo toolobela na major Tito ya oyo etali este ya mboka na biso tozoyoka wana maloba bande koloba po topesa yo likambo ya 5 clés omeka mpe kopanzela biso mpoke mpona bakongolais bacomprendre si sa maloba no bandaki koloba po topesa motuna na biso bote bajeme ebele bandeko nalobaki esengeli tokomi na monde oyo il faut toujours ntango moto azokoatake yo esengeli koluka de voies et moyens po ete moto wana akanisa ta mokolo mosusu te azongela yo abanga olibela oui abanga libela alors esengeli solution na mboka na biso il faut totia effort pour la solution militaire politique wana Kagame c'est un officier un officier militaire à formé donc yo zo na politique il n'est pas un politicien. On a évité ce qui bateau bazo ko kende ko négocier na ye bazo comprendre c'était un stratège. Donc il est temps bozo sala wana il y a déjà en avance azo pousser ba pion ba carte bozo landa. Non, il faut qu'on renverse en haut. Il faut qu'on renverse en haut. Stratégie. Donc il azo sala makambo ko kanisa o penza soko o sala yango pona ye il y a un débandade azana problème il y a ko résoudre ngo. Ya on a pensé qu'il n'a qui ça wana. Il y a violé contre Bakor, OK? Biso peut ko violer Bakor. Bato ba so to ndima bakota. Ba utana RCD ba mouvement ce tout wana. Ya oyi azaki mokozi nango ye moko Kagame. Zongisa bango na Rwanda. Ya akene ko s'occuper na bango. Po baza bato mboka na ye. Bazongisa bango kuno. Simple. Alors tango ba koma kuna et ko koma problème na kati yena bango. Il faut ko traiter na mutu ndengwana. Vraiment, Major expliquer biso likambo oyo ya 5 clés pour bakongolais bazolanda na bokebi nyonso makambo so esenga olo bango na ndenge bato ba comprendre na ndenge mo po toza na télévision mutu nyonso azolanda ba stratégie tango ozopesa pe ba Rwanda pe bazolanda bakoma koloba lingala koleka même yo nanga nde tovandi atozoloba wana solo epai na yo oyo expliquer biso panzela biso poke yango po to comprendre vraiment ndenge nini tokoki kosala lelo biso bakongolais na 5 clés oyo lobi tozwa epai ya Nzambe ndenge nini tokosalela ngo bakongolais bazoyoka yo. Merci Maman Gisèle. Avant na expliquer ba 5 clés pour qui mbaleleki. Nazana nyongo ya ba auditeur no mibale zana mituna mibale batunaki. Ya liboso ezaki sur la réconciliation oui les cas qui na Katanga. Oui les qui na Katanga. Et puis ya mibale batunaki nga mutuna sur le soulèvement. Soulèvement populaire na ba ki il y a soulèvement expliquant aussi mat il faut soulèvement populaire et que c'est un temps moi moulay que à la prochaine occasion mais na ko brosser na beaucoup c'est pour la réconciliation avant na kena na clé. D'accord. Alors Katanga oui moni réconciliation ezali principe moko biblique
toyebi que nzambe a réconcilié biso na ye na intermédiaire mwana na Christ. Donc réconciliation ezali biblique. Donc même meilleure réconciliation ezali entre biso na nzambe. Sangali bato bazala réconcilier d'abord na ye nzambe mokili. Soki bazali réconcilier na ye mamosu bakosala ekozala malamu. Mais nazali ne intéressé na communiquer ya souk na communiquer salamaki mokolo mona. Na kati ya communiquer wana balobi makama fédéralisme eza bien. Autonomie ya Katanga. Mais oyo penza attirer attention nga makasi. Ezali que il faut passer à la tout pour te ba récupérer pouvoir en 2023. Alors Maman Gisèle, Monsieur Joseph Kasavubu azaki le premier président de la RDC. Donc il aura ba Congo, bon, il faut peut-être s'organiser pour récupérer pouvoir na biso. Tokosuka wapi. Mobutu Joseph II Mobutu ayaki sima. Ouais. OK. Soki bangala siko babi bon, biso peut-être ça la nyonso pour récupérer pouvoir. Mais il faut tout condamner ba discours en dingo. Et c'est nga tout ça ba précaution pour éviter ba tendance tribale. Et c'est nga tout ça ba effort pour tout préserver unité nationale na biso mboka na biso. Na lingi que ba auditeur na yo to à travers bango bana mboka ya RDC ba considérer Congo mboka na biso lokola nzoto ya mutu. Nakasi na masona kango na yo la fois passée. Donc pour comprendre yango bango batanga ka Biblia bako tanga na ndako 1 Corinthiens 12. Hein, batanga 1 Corinthiens 12 verset 12 à 21. Na pour bango moko bako comprendre yango na zoloba. Et c'est ngel to tia na mayena biso Congo ezali lokola nzoto. Mais nzoto oyo moyayo na ngai nzambe nde atia biteni yo moto na moto azana mutu azana matoi azana monoko makolo biteni ezali ebele nzambe nde arranger yango na ko tuna na ba auditeur na yo bozota mwana nzela omoni moto kaka ya mutu ezo pimba ezo kene mutu réaction vous en donnez au cas peut-être les amos les anines. Mais ce qui est pesant il y a solo mutu ya motu nde katani eza yango moko mona si mutu na ko la soutien et puis nzoto ya motu et ko la tête. Donc pour nzoto ya motu et fonctionner bien et sengali ba membre nyonso et contribuer na bon fonctionnement ya nzoto wana. Et ça est très important. Mutu ko lo bateke no ngai makulunga na sengena na ote to monokabi no mission na sengena ote. Pour comprendre bien, auditeur, il y a Diamanois, le peuple congolais, au Bazola Nangai. Tout comme attendant qui ça, Monsieur Zaï Ayokinzala. Monsieur Zaï Ayokinzala, besoin d'un estomac naï. Mais a décidé qu'il y a un restaurant. Monsieur Zaï, membre en autres Zaï, va nous discuter. Moto abi bon on a le plus important membre est parti en zoto hein Monsieur abi oh ngana le plus important pour ngana zomona zela monokabi mais bien bozoro bawana mais soki ngaité mais bilo que comment la libumuté makolo abi bon ngana c'est le plus important en zoto parce que ngana na ko mabino ngana ata musabino libumupe binga pena ça important donc chaque membre en zoto ils ont le yango est important. Oui. Bon, bango parti moko ya nzoto. O to bengaka o ezaka nzila o biloko bimaka. Soko sisi kolia. Anis. Anis abinga pena ça important. Bango so nzoto babio kanga monokono. Yo zaka na sekura. Na yo est-ce que ça importance yo. Vanda nye kuna. Ah. Ngaza na importante. Bon, ngana vani na nye. Alors, monsieur Zaïra Longwe makule kamati nzilati akomi na restaurant. Maboko sai musala nango mino monoko esali musala mwango miso ezosala musala te ekitela libumu mongongo alekisi yango komi kuna ale monsieur Zaïra sisi kolia meline maya azongi na ndako tanga komi na ndako
libumu komi ko bouillonner sikoyo ezolo kanzela ebima ani sabi bon ngape na kangia on a bloqué eloko moko ebima te tango ani sa a bloqué moyen moto dégager ça te pas si wana et je s'est ressenti na ba membre nyon sans autre mais dit l'équitable non ngalo resate bino bolba c'est important en tout cas tout le monde qui est important sikoyo c'est important alors nazo fungula sikoyo afungoli motaka se soulager nous autres comme bien tala importance ya nzoto ba membre Congo il faut la ningo wana chaque membre azali important oui yango il faut tout garder l'unité ya mboka tout s'efforcer tout tenir même langage tout éviter la division tous zalande au contraire unis parfaitement unis dans même intelligence même sentiment pour na mboka na biso ezali très important mais pour na ko garder na ko tunaki nga la fois passée il faut tout ça un peu ma proposition na ko pour na ko garder l'unité ya mboka na biso oui pour na ko éviter tribalisme ya mboka na biso ngai na ko ça la proposition moko peut-être la proposition on est que zandel appliquer tant ba nyoka ba bobima ba kei mais il faut nécessaire et sengeli to tika ko copier bato basusu biso to copier oyo akira likolo na sa biloko biso oyo apesa biso mabeli mokeli to copier to landa ye to panda kisa to zana bato mayele bazana mboka wana na Congo ba musu bazana mboka bazali banda oui mais neti yo moko dans yo moko pe na kati ya bato wana mayele ba ba lekinga bazali belé déjà c'est bazana Congo wana bazana OK lelo omoni ba constitution na mboka na biso basala kango eza taillé na mesure ils ont protégé un groupe d'individus tozwa bato ya mayele wana bayebi biblia bazali ebele bazana mboka bazapeli banda tout ça la constitution ya biso ya mboka na biso basé sur la parole un principe biblique parce que principe tout le banda qui ça mariage est entre nani bible dit non mariage entre moi et mobile botia na constitution tout ça la constitution na biso basé sur un principe biblique et là comme je parle pour éviter ba tribalisme ba division na kati ya constitution wana comme la présidence ba directeur il faut pas la composer il y a chaque représentant à province soit qui tozali na 26 provinces ba directeur kuna na cabinet à mokonzi ba goza obele 26 même chose na gouvernement même chose na gouvernement provincial tina ekitana c'est parce qu'à niveau gouvernement provincial il faut la composer na chaque représentant ya ba district un district pour appeler moko il faut moko kaka deux personnes parlement soko bolingi yango mais il faut la représenter dans chaque représentant à chaque tribu nous avons à peu près 450 tribus ba toi tribu va voter ba kuna na sénat boti ba sénateur par toko kamata territoire toti bango kuna pour éviter la confusion, tout ça là. Mais tout ça, la présidence à rotation. Maman Gisèle. Oui. Exemple, Nini. Tout ça, la présidence est une présidence rotative. Oui. Donc, Bandina, Bandundu, on appelle ça présidenté. Bon, Bato Bandundu, Bobi Miserabiso, président Mboka. Bandi, élection primaire, ils allaient radio-télévision dans Congo Mobimba. Babimisi deux candidats na bango o ba boni baza qualifié biso peto Zolanda bato wana mi balé ba sillonner Congo allez ba convaincre bato moka comme président ce qui on a président uti na Bandundu premier ministre fa uta na région mususu na province mususu donc gouvernement est koza obela représenter na 26 provinces et siri koza ba vice ministre il faut longwa ba directeur baza musala baoni ba secrétaire général d'administration musala baoni mais donc bah pendant nous sommes dans bimisawa c'est dans le cadre à quoi éviter tribalisme
to garder unité division dans mboka te. Alors ce qui to ba vidéo ba makarisima et salami plus tard alors ekozala malamu pona mboka lelo yo moto na niveau na ye azo ko za décision ndenge ya lingi mais pona ni était tout généralisé ce que bolingo za décision pona mboka ba décision pona mboka à tous les niveaux mutuna trois questions. Est-ce que l'on continue tout ça là et allez pona kembo ya o ya pesa biso mabele mokeli na biso ya mi balé. Est-ce qu'ils allaient prendre bénédiction au peuple congolais? Et troisièmement, est-ce que l'on ça ils ont un intérêt supérieur à la nation congolaise? Ce qui moko il y a ma question ils allaient non cause de la décision on a dit. Mais il y a ceux que ils allaient et que ça mandé le tango banyo kabakobima. Et sengali to zonga et pa ya nzambe ko ya solo. Na ko partager na yo loko ba auditeur na yo na ba landi ba peuple congolais que bana Israël na buku ba ko tanga bango moko na ndako na 1 Samuel chapitre 8 verset 4 à 7 bana Israël ba keneki e pa ya Samuel aki prophète parce que nzambe azalaki mokonzi ya bango nzambe mokiri ya likolo na sazaki roi spirituel à Israël. Mais nous avons à travers les prophètes, les juges, pas Samuel va bien Samuel alors Lukela biso roi parce que bana Israël qui affecté na ba pays ba nation païenne autour na bango o Lukela biso tu sais un roi donc à diriger biso. Mais tango Samuel a yoka ki kambwana pesi mawa pesi passe na motema Samuel a ke pa nzambe a ebisa bitala bana Israël bina ponela bango roi nzamba lobini nzamba lobi yoka bango ezali yotende ba rejeter ezali ngaindi ba rejeter ba lingite ke ngana régner sur bango donc biso ole ke to rejeter Yahweh to nzambe ya kili kolona sera biloko biso to tika ya régner sur biso parce que biso to lingi que tous ala ba meilleur de meilleur to jouir na ba ressources na biso ye soki to kamati ba loi wana tusali na auto biso constitution ba loi ya mboka selon la parole de Dieu tant que appliquer ba principe wana nzambi akozala impliqué pour être azala à côté na biso parce que nzambi azali juste il ne fait pas exception de personne ye ya lingi ke biso to jouir na ba ressources mboka na biso po ene motapesi biso mabele mana ya lingi ye azana posa ko yiba yango te ye azana posa to biso ne to separa ba ressources ba oto bazo kamba biso ne bazo yiba ba ressources na biso oui ya lingi to jouer nango ye yango na zo senga bana mboka nazo yebisa bino pona ngai ya bino candidat azaka ka se moko o ya pesa bino mabele wana nazo senga na chaque congolais esika azali na motema na yo yo pona na yo mokeli yebisa ye ngana lingi yo okamba mboka na ngai bato depuis deux ans indépendance toujours qu'elle nulle part tant que toujours songolo pakalande akoki toujours bossa na mokeli o apesa biso mabele wana yango toujours telengana to na kati ya mitema mi biso moko na moko to accepter que ye a régné sur biso pe sur mboka na biso alors ye ayebi bato ba ye a ko travailler na bango pour être babi biso na libulo to na kati. Alors donc je crois que pendant la question wana ya nini ya réconciliation et permettre ngai na répondre pena pour ça la proposition siko to koleka na ba clé o to mona ki la fois passée oui clé ezaki mitano ya liboso ezalaki eloko eza disponible na yebisaki bino na bi que o eza disponible eza oyo nzambe asir alaka na kati ya liobali ye to asala mona kindakisa nzambe ayebisi na Josué akende ko combattre bateau ba 5 rois donc royaume ya ba moréen ba ko attaquer abina ko livrer bango
Mais tant que nous avons ébissé, ils sont déjà disponibles. Voilà. Ils sont disponibles. Très bien. Elle est disponible. Et comment une réalité, il faut avoir action. Nous avons délivrance. Ils sont disponibles. Nous avons délivrance. Mais il faut biso peuple tous de action sur Bilaka Biaye. Alors tout le monde qui la deuxième étape Josué a vu action à Tamoli Boutou Mobimba accueilli tant que Nzamba s'impliquer pour être Josué a gagné. Alors quand frère rien reçu dans le baki pour ma belle na biso troisième clé deuxième clé d'aller qu'on croire qu'on dit mal littéralement à la promesse de Dieu. Donc je reprends pour une très bonne compréhension. La première chose, première clé, c'est savoir ce qui est disponible. Ce qui est disponible, la deuxième chose, croire littéralement à la promesse de Dieu. Il y a la délivrance, on croit et que ça. Alors, ce qu'on dit, biso to sengena na partie à est na mboka na biso kuna to linge koma pe kota pona ni po te permettre ce bana mboka ba jouir na ba ressources ma bele onza mokili apesi biso. Alors et sengeli la clé ya mine na lobaki que biso to sengeli na besoin na biso zaki tous dans la libre, tous dans la liberté, tous dans la paix na partie na biso à est. Mais au même moment biso to na désir que to bunda ou bien to si ça biloko. Non. Besoin na yo na désir na yo, il faut être parallèle, il faut être en harmonie. Et enfin dans mon acquis cinquième clé, tout le monde a dit que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Ce qui nous a alingi à Kukiazara Makukia Rosala. Na pesa kinda kisa ya voisin na yo, ma voisin mi bale que na butu kaya kukene na hôpital et mon ami OK na voisin monsieur à gauche alobi mutu kezali mais nazana essence était. OK pas voisin à droite alobi mutu kananga ngana ko salisa wote. Ouais à gauche to monike ya zana volonté alingi ko salisa mazangi pouvoir parce que azana essence était. Ouais à droite azana pouvoir mais il y a alingi ko salate. Wana ezali possible pona bato. Mais nzambe soki alingi akosala yango lelo na lingi na la kisabino exemple moko na kati ya liloba ya nzambe ba clé on a uti ko partager na bino. C'est possible que on partage on appliquer yango na vie na yo moko personnel pona ba besoin na yo personnel aux en a besoin il faut trouver alors que ça disponible na kati ya liloba nzambe. Deuxième chose, il faut croire. Cela veut dire que il faut y avoir action in yoko zua. Et puis, tant que yozu yango ko sa ngoni, ezalo ka bato basusu. Azo sambe rapport ba pese mbonga futa na Minerval. Azumbonga Minerval, ya tiki ko futa Minerval, abina sa cousin, to cousine. Aibi ko sa le yango quand faire les reçu. Alors, il faut avoir besoin d'un peu de désir, il faut des parallèles. Et il faut que vouloir de Dieu est son pouvoir. Donc, il y a un récit, on a autant auditeur. Il y a Balandi, il y a Diamant Noir. Et ça, on Marc, chapitre 3. Donc, mon akuna, mon tout le monde a besoin. Ba clé mitano na uti kolobawa. Boko la nango très bien, boko mona ki salami na bomo ya mutu mona. Donc, na verset 1 na verset 5. Jésus Christ a koti na kata synagogue, a koti mutu moka zai kuna. Le bon qu'on a à symbolate. Moto yo azaki très bien. Moto yo azaki na besoin des années. A symbola le bon qu'on a. Ouais. Mais azoko symbolate. Donc synagogue ezaki place yo bato bazako kende, hein? Po ba zo mateya, po te ba kuta na bato yo ba sala nzambe po ba besoin na bango za combler. La verset ba bi ba pharisien bazako observer Jésus po batala soki ya ko bikisa moto mona na mokola saba. Pona nini pote ba ko ka no funda yi. Mais ba religieux bango mosana bango bazako observer Jésus pona nini parce que bango bali ba funda Yesu. Soki Jésus Christ ko bikisa
na mokolo ezali approprié ya semaine. Bato bana ba chef religieux baza comme intéressé na moto wana te wazali na besoin. Non. Bango bazo sa bata ya ko bikisa. Soka bikisa to funde bakangai. Parce que babi verset 2 lobi ke ba pharisien bazo observer Jésus pour batala soki ya ko bikisa na mokolo saba. Donc c'est vraiment intéressant que biso tout le monde que moto azali na place moko bien appropriée pour te ba azwa libiki. Mais au lieu que bato ba s'occuper na ba dirigeant wana. Bon, il y a ce que le comment côté verset 3. Jésus Christ alobi na moto wana. Wa zaki na azo kwa kosemba loboko na ita lobi telema kuna na katikati. Tango Jésus Christ alobi na moto mona. Moto wana za na shami balé hein, maman Gisèle. Soit andimi o Jésus alobi na a telema. Soit aboy avandi na ye. Azaki na choix. Mais moto mona andimaki. Lokola andimi. Asani atelemi. Atosi le banzambe o ezo bimana monoko ya Jésus Christ. Tango moto wana atelemi. Ake à l'écart à bas spectateur. Yépe azozo même critique. Oui. Jésus alobi na bango. Est-ce que lingi sami na mokola saba ko sala malamu to ko sala mabe ko bikisa moto to ko bomae. Mais wala ko ba pharisien ba vandinye. Pona nini? Bango ba vanda kinye. Ba chef ya synagogue wana bazaki o m'intéressé teke moto ya bika. Tout non, bango musa bango bazaki luka ba exposer Jésus Christ. Siko to tanga verset 5. Alors promenant ses regards sur eux avec indignation. Jésus-Christ est qui fâché. Hein? Oui, puis maman, je disais, Batoumi, Bakasaga, so, aux âmes, Sali, Nzambe, tout ça, Nzambe. Tout ce que vous devez faire, c'est amour. Batou Bakasaga, Nzambe, Alinga Batoubansu. Non. Alinga Batoubansu sauté. Non, Nzambe, Alinga Bao, Balinga Kaye. Ah, ok. Sauf que Alinga Nzambe, il y a plein d'Olingoti. Mais la Bible est tondue dans ma condition. Nzambe soko yo lingi ke nzamba linga yo lingai soko yo yinae ya kukipe oza kutu na mission na ite. Donc Jésus Christ azala qui fâché. Hein? Alors est-ce que Jésus Christ azaki amour te? Azaki amour. Il a aimé les gens. Mais ici il était fâché. Bon, et pourtant Marc 3:5 le dit que il a promené ses regards sur ce chef religieux avec indignation. Idée wana ke soko zali mondimi to sala nzambe otika batu tout comme kofi na elongi. Neti batu bazo babiso na Congo to vandinye parce que yo za chrétien. Mais bazo ko bande kono. Non. Nzamba lobi nini? Il faut tout là. Nzamba lobi ni pour makabo mai. Nzamba lobi soki moto attaquer. Il faut attaquer. Yango na lobaka na bino mbalele ki que il faut koye ba o nzamba lobi pour tout s'approprier na pour tout ça là tout sukola mboka na biso. Donc to monia wa Jésus Christ a promené regard avec indignation. Alors moi je ko ba précis bien batamayele bazo comprendre yana ba batamayele ba comprendre bien makambozo lo bapo mambozo beza tellement makasi zo singa ba fungola matoyi bazo comprendre vraiment malamu tozo yoka. Merci Ming. Alors avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. Bango motema makasi. Mais Jésus Christ a l'obini. Jésus a l'obini na moto na obi. Sembola loboko. Maman Gisèle moto yo azali ko sembola loboko te. Jésus a l'obini na ye sembola loboko. Oh Jésus a l'obini na ye sembola loboko. Jésus a zwa ki révélation panzambe a l'obi. Oh wana ezali ce qui est disponible pour na moto mona. Ezaki le banzambo Jésus Christ a l'obi. Abi étant ta main sembola loboko. Ezali disponible. Maintenant moto wana oh azana besoin. Comment recevoir cette promesse dans sa vie? Il doit croire littéralement à la promesse prononcée par Jésus-Christ. Il doit croire littéralement à la promesse. Donc yende sikoyo il faut andima. Pour andima, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit agir. Donc, Jésus Alobinae, étant ta main, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru
Le Coran Ndimi, il a cru littéralement à la promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une action. Quelle est cette action? Il a étendu sa main. Besoin de moto, il a kini. Besoin d'un désir, il a parallèle. Il y a besoin de assemble le boko. N'est-ce pas? Bon, le boko est semboami. Tant le cas a eu action, tant a eu action, pas assemble le boko est normal. Alors, quand frère l'ayant reçu, le boko tant est normal. À quoi utiliser le boko loyer à ça les langues. Et besoin d'un désir qui parallèle et vouloir de Dieu est égal à son pouvoir. Oh, Jésus a le baki. Oh, Nzamba si Jésus a le bas. À l'obiang, Nzamba est capable de faire arriver à Yango Moni et Salamaki. Donc, quand on a reçu Marc 3, verset 1 à 5, 5 clés sont appliquées. Donc, auditeur, même chose, même clé, toko sale la on a besoin même pour Namboka. Pour la délivrance, la promesse des alliés belé, on zamba sala, ok, biso pelo lo, toko kipe ko sala yango. Donc, ko appliquer yango pour tout le monde, ba résultat, tous à la libérer Namboka. Les alliés disponibles. Ce qui biso moko to zui action. Parce que ceux qui promettent en Zambie, c'est pesami. Pour moi, ça m'a pas bon il faut croire. Donc, il faut croire est un verbe, et un verbe implique toujours l'idée d'action. Il faut agir. Au moment que, selon les 5 sens, que symbole à l'oboko, c'est impossible. Mon tonneau dans la synagogue, il n'a jamais été guéri. Mais Jésus a étant ta main, il a cru, il a étendu la main et la guérison était là. Donc, même principe, même clé est appliquée dans le cadre de Moussa Soda, dans le domaine nyonso, surtout pour la matière bitumba, pour être mboka na biso ezala libéré, ezali disponible parce que Nzambeo a kela likolo na se, asalaka toujours infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, puissance naie, ezali disponible, na bao bazo ndimae. Donc, si on a besoin de croire, de action, de saler lango. Mais ceux qui sont limités, bon, c'est difficile. Alors, même pour la situation, bon cannabis, dès que la fois passée, ils allaient possible. Ils allaient disponibles que les lots, ok, tout à l'heure, ma commis, tout moni, délivrance aux ambassades, na bateau, na bananae, aïe, tout que. Tout le monde qui il y a Moïse, il y a Josué. Exemple, il y a David. Mais toute une nation armée, Philistin. Mais il y a s'appuyer sur il a qu'à Nzambe. Na kombo ya Nzambe nda kena obunda. Mais alongaki a apporté délivrance dans la nation. Alors, 5 clés wana ba auditeur et à diamant noir bon maîtriser yango. Non seulement bien sûr na pesi yango pour la situation en mboka na biso. Pour être to appliquer ba clé wana pour la délivrance en mboka na biso mais okoko appliquer ba clé wana pour na besoin personnel. Besoin personnel sur kozali. Pour être oyo sengé nango nzamba peso yango. Donc je crois que pour résumer, pour garder en tête 5 clés. La première clé, ils allaient savoir ce qui est disponible. Et lorsque ils sont disponibles, ils allaient la deuxième clé, c'est de croire. Croire littéralement à la promesse de Dieu. Alors, pour croire, il faut agir. Il faut prendre des actions concrètes. Nzamba akosala toko zu action sur le baliaï ndi akosala quand faire l'ayant reçu il faut ça et lorsque aux croire pozwa il faut ça les lango na tina oyo senga ki nzamba peso et senga pour ba ke ba besoin na yo na désir na il faut ça en harmonie il faut ça parallèle et puis on garder en tête que le vouloir de Dieu est égal à son pouvoir ce qui nzamba c'est aligné et là azana makoki akokopisa yenda pesi biso mabele mana RDC ya lingi to jouer na yango lokola banyoka bakwati soki biso to bito zo banzete makunga nyonso to bomana banyoka
yé à cause de la wana pour asalisa biso. Mais il faut biso tous action. Les attaques tout vanda ya azon zete pas au manioka. Non. Yé aza tata na biso. Ya lingi biso to jouir. Na mabele mabiso, il faut biso tous action pour être yé à s'impliquer pour être délivrant c'est ça là. Maman Gisèle na zo maluba. En tout cas, merci Tolandio vraiment na boké bignon surtout na bakamobande ko beza tellement motuya tango lobi na ba 5 clés o esengé na biso ko zwa pona nzambe ya kosala biso to ba nzamba kosala parce que on va te biso na église que toza na biso na kimia nzamba kosala mamba politique to tika kaka pona ba politicien biso nzamba kosala mais tango yo la kisi biso lelo biso to rotuna lika moko o tolandaki tango to moni ba soldat ba telemi na parti ya est ya mboka na biso koloba ke mutu nyonso tu babengi kaka policier te babengi mutu nyonso vai na kati ya ndako na yo tala guerre ekote biso na porte telema bima simba lutu simba mbeli simba balobi lobi o bakoki koloba epai ya général moko alobaki wana ya la police mais totali tomoni kote na biso gouvernement na biso batelemeli maloba wana sikoyo na kote ya bonzambe biso tokotuna yango na ndenge ozo expliquer biso yango na kote ya bonzambe est-ce que maloba wana ezalaki mabe to ezalaki malamu kotelemisa mwana ya mboka ntango bitumba ekoteli ye na porte ya ndako na ye? Merci mingi Maman Gisèle mpona motuna mwayo nakanisi na mbala elekaki nalobaka Néhémie ntango baza bana Israël bazo reconstruire mur ya Jérusalem oui baza osala mosala mais bazaki na manduki na maboko poto nalingi balandi ya diamant noir à travers bango bana mboka ba comprendre liseso na sina loba omoni Maman Gisèle so nyoka akoti na ndako omoni distraction bato bamemi pesa na distraction te parce que so nyoka ekoti na ndako moto moko te ezala papa ezala mama ezala bana misala miye baza osala bakosala yango esu te bakosala nini moto na moto akoluka moyen nyonso nyoka ekufa soki moto akocontredire nga nyoka ekoti na ndako na ye ya avandi ye azokana musique otala ça va si c'est possible nyoka serpent venimeux ekoti na ndako ezobomaka non motu nyonso mais bato bazoloba babi nzala eza na Congo mpona nini mais parce que banyoka bakoti na Congo problème ya Congo nyonso racine nango banyoka oyo bakota eso bakongoli bacomprendre donc batia yango bien na motu na bango généralement bazokoaccuse bato mosusu bazotika mais bazobosana ke pasi ya Congo ebandi tango banyoka bakoti basusu batimoli mabulu bakota bazobota bazose multiplier esengeli biso tozala kati ya ndako wana RDC totelema to utiliser ba moyen nyonso s'il faut que botia milinga ekende kuna babima to moyen nyonso nalobaki mo la fois passé nyoka il faut ekufa ou bien nyoka ebima ekende nde tokozala na kimia alors soki moto acomprendre eloko nalobi wana likambo ya nyoka ekoti na ndako Maman Gisèle na kasa akotuna solution motuna wana te eza clair. Mais kasi bato bakotelemela mutu bakotelemela yo boma nyoka wana bazali mpona yo baza bandeko nyonso bana na kati ya ndako nga natuni yango na ndako baza mpona yo to baza mpona banyoka wana omoni na ndako oui soki nyoka akoti esengeli bosala no nyonso soki omoni moto avandi azolingana boma nyoka wana te bokosala bino bato bosilisa na nyoka akufa to akima akende nde sikoyo baluke pa moto oyo yo to boma nyoka pourkoi ovandaki bosoki mpe na ye ngai nazolinga teke topesa banguna avantage sur biso soki biso moko tozali divisé c'est fini topesi banguna avantage nalandi bavideo mosusu tout à l'heure eleki bato mosusu bazokritike bato bakongole mosusu oui te nakanisi congolais nyonso esiko ozali mwana mboka soki moto abandi kokritike moto mosusu atelemi azobunda mpona mboka moto mosusu azokritike tuna moto mona yo osalaka nini mpona mboka yo osalaka nini mpo mingimingi bao balobaka te basalaka rien bango nde basala bavideo bakritike bato mosusu naoki epesi nga mawa non
basoda na biso o balingi ke mboka esukama bazali mais basala ba unité parallèle boyebi ke unité telle ezali etondi na bapaya banyoka bosala bino mosusu mission bopesi bango bakuna bayeba te surprendre l'ennemi. Mais tant que ça mosusu wana moko azalaki infiltré wana ke kosignaler déjà kuna tant bozolinga bosala mosusu ye azosignaler kuna. Maman Gisèle, soki moto aza na volonté akosala eloko mpona mboka akosala eza impossible te baza na bango wana mais bazosala contre biso baza na gouvernement parallèle baza na bakotisi bato na système na biso mpo barenseigner bango pourquoi mpe biso tokosorganize yango na obaki ke il faut tozala bastratège na armée na biso. Ça veut dire qu'il faut mailler les contre bango pe bango sala biso pe il faut tout ça la stratégie pour te surprendre bango ce qui ennemi a toujours accès à l'information na biso alors biso to gagner te na bango on peut la fois passer donc eza lokwa neti likambo ezaki na Biblia nzamba lobi na bana Israël beaucoup longa baninga na bino te ce qui bolongo interdit il faut elongwa alors bango basala ki tout Josué asali tout il fallait ba découvrir nani azaki na cause ya échec wana webi ke bazwaki akan tant bazui ye moi si ne bana libota na mobimba babubi bango et si matang bana Israël bakei baloni bitumba biso peto kosala ngo donc ezali question ya c'est-à-dire que boyebi monguna ninga zo akanisaka bino bifo kanisa kolekaye pour être essoyé. C'est comme ça qu'il faut faire. Nazo mwana ngona anglais wana. Parce que poti siko Kagame sana na les non ba tie loko e bangisi ete bazo pese ba mise en garde mais mise en garde après to ebite na sima nango eza nini azaka na ba mise en garde yo pese mise en garde ya zana bato bazana kati ya zana bato na kati donc ba dossier ya minene ya mboka ezo isape ete ye nazo contrôler yango yango wana azana arrogance wana mais il faut se ko bato pe bazana et pas na biso ba penser plus que ye que ba ça ba action que azali bousculer c'est ça mais yazo luka azo silisa bato na Congo mais elle on est toujours ko kanisa ye azana idée moko théâtre à Congo je crois qu'il faut bandeko ba comprendre que Kagame azana intention moko te kalungane na Congo non il veut toujours avoir la main sur nous. Est-ce que tout le monde est esclave naï? Non. Il faut tous avoir action. Mais il y a un moment que ceux qui battent bazali au moment que montent à l'école à Makassi. Au niveau se venger qu'il n'est pas où il y a l'équipe montant à Makassi. Situation en Congo na biso Kagame azali plion bazo utiliser. Biso to yebi ke nzambo ya sena na banane basali complot contre Congo. Biso to kene pas oh ya pesa biso mabele mana. Mokeli ya likolo na yena pesa biso mabele to kene pas na e. Mais poto kene pas na e. Et senga to za ba mibeko ya mboka. To ça la constitution ya mboka sur base ya makomi volonté na ye. Tango to sali to zu ba loi. Ma décision selon liloba ya nzambe to bani ko appliquer ba loi wana nzambe mokili ya kozala impliqué ba o boyoka wana mama papa bazoka wana bango moko ba pakata mbango to que n'est pas le plus fort so to que pas le plus fort o mosusu wana yemo ka nguza mokila mais so to que ga pas bato bazoko linga pasi na biso mais ozo se livrer yo moko bato bazonyo ko la biso ok c'est pas na yabino osengali salisi mais non maman Gisèle tala total makamba ozule kana Ukraine mais tango bazaki envahi nazo mona na télévision ba soldats ukrainiens bazoko entraîner ba civils oui ba média internet oya occident balobani ba ukrainiens baza brave hein? Bazo zamantu ki po bakena babunda contre ennemi na mboka na bango mais soki na Congo moto asali yango même le presse bato wana baza ba rebelle bango baza ba milice
Non, esengeli bana mboka bolongwa. Il faut botuna ka bato wana. Est-ce que na mboka na bino maebo esa na Congo? Est-ce que na mboka na bino ko sama? Bana ba comprendre que non, moto ya ko pekisa bango te ba défendre mabila. Mabila na nzamba pesi bango. Ba zilate que gouvernement ko ebisa bango que bo défendre mboka na bino. Non, so mone ne makoti. Yo sani. Wa za Congolais te. Ya azobo mako ndeko na yo. Yo ko vandi o vandi azobo azobeta o masasi pe akei ndo obengi kuna bi tala batu bosuba yake wa na uniforme terre ba bomi ba Congolais. Yo za Congolais wapi? Non. Idée wana faut longwa. Soki mutakoti même na village c'est jamais ba zonga bango pense na sans et sauf non, sans et sauf non. Il faut qu'on inculque dans la population. Baye ba que soit mutakoti avant azobima akobima mobimba te. Les ça lokola nyoka soka koti soit ta kufi soit ta bimaki. Mais il faut te inculquer mentalité wana ngana nanda ki général wana lobby mais je crois que likambo ya mabele na ngasi na licession na uti ko pesa pana nzoto ya moto que nzoto ya moto Congo ezali lokola nzoto ya moto pour Congo fonctionner il faut que membre nyonso et fonctionner et contribuer exactement que membre moko evandi mais oyebi musapina mukelo mama musapina mukelo eza na valeur makasi soki tonga kaka mukezi yawa okosantia nzoto mobimba esengali biso tozala concerné ndenge wana na situation bandeko baza na est ezate que ezoleka kuna bon etali bango non ezali mboka na biso tozali concerné il faut moto na moto esika azali akanisaka mayele et là qu'on est à senga ça la pour être délivrance c'est ça moto na moto azali important ya wana azoko insister que bandeko congolais batika ko s'attaquer entre bango ban permettre te bato ba utiliser diviser quota non on est distraction diviser pour mieux régner vous dans la unie pour être bolonga mais nakani si malo pana. Oui, nalina tuna likambo oyo tomoni na kati ya mboka na situation oyo toza nango lelo na este ya mboka na biso motuna ezali quand est na mboka ba déclarer état de guerre parce que yoza officier oyebi yango malamu ya ozali militaire oyebi yango quand est ba déclarer état de guerre na mboka Maman Gisèle na preuve tout monaki de bakangi ba soda ya armée mosusu bakangi ba soda armée rwandaise en tenue, na équipement. Yoko zila loko ni. Et puis ba obi ekpe. Mais ils allaient bitumba. Bango balingi to bundana bango yango babandi. Ce qui est allé que bazana intention bitumba te ba voir monsieur ces alliés hein. Mais le fait que M23 ils allaient branche la bango ya Kigali. Bon. Ils allaient bitumba. Il faut déclaration de guerre. On a dit que et Sengali pour rappeler ambassadeur Nabiso na Kigali. Pour Bengani ambassadeur. Ouais, bango qui est passé d'ailleurs ambassadeur on a personne non ingrate en Afrique du Sud. Vincent Karega. Na bosongi sa na mboka na e. Ngai ba accord nyonso o ekotisa ba Rwanda na Congo. Ba na armée na biso tout ça. Ba koros on appelle to viola to zongi si bango nyo bo recenser bango zongi si bango na Rwanda yake na ko s'occuper na bango c'est ça yo selon les actions et déclaration de guerre biso faut tout ça lango bazo bande ko bazo ku fana est comment biso to tika bango bana na armée na biso na police na gouvernement na parlement na sénat bazali partout to tika bango ngeni ba kota yo to wana pa na ba accord wana. Mais il faut tout violer d'accord tout ça pas pour donc et tumbande et ça la tout sous kolamboka wana et là mo souté il faut une force yango na si vous vous rappellerez na intervention ngamba leka ki que et sengalito former ba division composée ya bana Congo o bazana province ska bitumbezate. Okay. Kuna pas la mission moko ba durée moko bien déterminée pour passer à l'opération pas sur Mboka
s'il faut pas qu'il y ait kuna et si ka bitume zo uta ba kuna en tout cas ba toana balingi biso mingi balingi ba zana bango ba congolais et vous afficher bien ko annexer bango et pour balingi biso mi balingi mboka na biso balingi kaka ba passer pas na biso bon toi annexer gouverneur Kagame botie gouverneur kuna na province ona. Merci Major, en tout cas tozo linga toyeba malamu mam tozo kenengonga peza ramukuse maloba eza retourna ezali ebele ya on a longo numéro de téléphone pour andeko bazela na mbala simaka parce que sinon te to ko kate ko silisa. Ah, question ya ndeko ye ya musique jamais on a to retourna mo mbala simale mo to tuna ngweza te to retourna mo tuna oyo likambo ute ko yebisa kana makambo olobi na biso na côté ya bakatange na tuna ngambo ekotika likambo te olobi ke bato basala attention mpona autonomie ya katanga na ndenge oyo bango basangana kuna po tomonaki Joseph Kabila na Moïse Katumbi bakendaki kosangana kuna bato balobi ke eza nango réconciliation ya bakatange te eza réconciliation vraiment ya bango mpona oyo ezali 2023 mais biso motuna sikoyo ezali ntango na nyonso oyo oyebisi biso ke na autonomie ya katanga tokeba nango surtout wana eza très yango nde tokoki kosala très attention mpo lelo likambo ya balkanisation ezosalama na RDC donc malembe baparti ndambu oyo biso toboyi RDC katanga tokotuna motuna est-ce que ozokanisaki makambo nyonso wana ye na oyo ya katanga na oyo ya este ya mboka na biso ndenge bitumba oyo ebandi kuna oyo ye makasi kuna ya koboma biso na este ya mboka est-ce que ozokanisaki ezali na lien moko eza entre makambo nyonso mibale eki ba Joseph Kabila baza au courant na ba Kagame donc makambo ya kuna na ya kuna nyonso mibale wana bon ce que omoni Kaname quelque part oui ça veut dire que ça volonté en moto azo pesa ba directive azana Kigali c'est-à-dire Kagame na rien na judelo obi bandeko ya Katanga baza mayele mingi bazaki eloko ya bato mibale bato mibale bazaki concerné wana ezaki Kaname na Katumbi mais ezaki te ke eza mpona bakatange non bakatala moto akoso te bakatange ebimisa baintellectuel na mboka wana bazali dupe te bayebi bato mibale bazose positionner na bango mais na baki likambo ya réconciliation wana soki esami malamu te lobi okoyoka sango entre bango moko na bango soki esami bien te na baki réconciliation ezalaka malamu nde so eza entre bato na Nzambe alors tant okoyokana kozala bien parce que Nzambe aza mwinda oyo Nzambe aza molili soki Nzambe oyo ya solo ya mwinda aza impliqué nango te lobi ekozala dégâts entre bango ekozala dégâts entre bango bato bakokama bato basaki réconciliation esuki so boni voilà po nyoka akotikala kaka nyoka donc ye ayebi akozala ignorant te na makambo azoleka c'est depuis 2001 ke aza wana azokama mboka wana nani Kabila wana Kabila ah d'accord donc ayebi donc mouvement na ye so azosala yango ezali bien calculé c'est pas que azosala yango au hasard donc kuna azosala yango kuna azobenga biso kuna azobenga bakongolais tozala comme un seul homme ye moko kuna azokende kosala mobulu koto abengi bakongolais basangana na ye po totelemela gouvernement en place donc ça c'est faux à mayele pour ça la bongo bakongolais batelema comme un seul homme contre ye Kaname na bato banso yaka na bango na avde bango voilà mais bakongolais omoni nalandaki motu moko asaki interview azoko expliquer moto oyo azolobaka bango nde bapesa Kaname kombo ke akoma Katange moto yango autokufaka denema azalaki gouverneur donc ayebi na ye bapa nyonso bamouvement osala eza bien calculé biso nde tozokanisa ndenge wana te mais eza bien calculé mama Gisèle
Merci ba Congolais ba yoki na boke binyo surtout pour na lelo nini okopesa bango ya motuya na oyo nyonso tolobi awa surtout ke na 5 clé batika nango ya motuya na pokwa na lelo baza kolanda. Bon, pendant que ceux qui sont na kotangela bango passage moko ezali na 2 Chroniques chapitre 20. Kuna roi Josaphat azalaki attaqué na 3 nations. Baye ko attaqué. Tant baye ko attaqué ye roi Josaphat ole ki azala paniqué ake pa Nzambe. Ayebisi Nzambe. Abondeli Nzambe. Mais alobi eloko moko. Alobi na eloko moko alobi. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Donc, yé, azaki paniqué, hein? Ko senga na mokeli ya likolo na se a exercer ba jugement na likolo ya ba ennemi ya biso. Wana sengeli na baoyo ba sambelaka. Wana message za na bango. Oh bao balingaka. Oh ba ebi ke Nzambe wa pesi biso mabela azo continuer ko régner. Na bango ba ebi ke eza disponible. Nzambe akoy ko exercer, akoy ko croire pour Nzambe exercer jugement na likolo ba ennemi ya RDC. Ba ennemi spirituel peu physique. Ba o bazali interne peu externe. Demain nanga ya ba oyo ba bondelaka mokili ya likolo na se message na ngai ya bango na balandi ya Diamant Noir TV pour partager na bato que ezali disponible biso to croire que mokili ya likolo na se oyo apesi biso mabele a exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya RDC ba ennemi na biso nyonso tout o baza physique pe spirituel interne na mboka pe à externe. Donc tout bon de la chaque fois to kanisi likambo ya mboka oza mosika likambo te mais à chaque fois to kanisi likambo ya mboka remercier mokeli ya likolo na seke asili déjà ko exercer ba jugement na ye likolo ya ba ennemi ya RDC o spirituel peu physique interne peu externe. Voilà message na kopesa na bango batika on na maye na bango ba continuer ko croire pour la bolamu Nzambe wa keli likolo na se apesa biso mabele akotika biso te ba oyo balingi ke babotela biso mabele bao balinga babotela biso mabele na oyo Nzambe apesi biso bakende liboso kokanga Nzambe commande bakanga ye maboko nde bakoya kobotela mboka na biso soki bamati te bakangi ye maboko te bakozwa mabele na biso te bango nde oyo bazolinga basala mpo na biso ekozonga nde epa na bango oyo moto aloni yango nde akobuka basukisi wana. Vraiment o moto aloni yango nda kobuka malobani eza makasi donc bazo nyonso bazolona na mbuka na biso bebaki bakobuka yango mokolo moko en tout cas émission ezaki kitoko mingi mpona bandeko bakoti na nsima po bandela émission bozwa mayele ebele oyo major apesi biso na pokwa na lelo vraiment ezaki motuya bakestion mosusu tokobomba na mbala ya nsima olingo opesa motu mbote napesi mbote na bana mboka surtout baoyo bayebanga ngai bazali bana baza na mboka napesi bango mbote mingi na elaka na biso eke mokeli apesi biso mabele banguna na biso avant baboto na biso mabele bakende kokanga ye commande soki bakangi ye te bayeba ke toko mboka na biso okende te oyo bazolinga basala mpo na biso yango nde ekozonga epa na bango moko ekozonga epa na bango moko en tout cas babino merci nanou la princesse merci Major Ngwanda po na makambo oyo olobi ya motuya na pokwa na lelo tokutani na vraiment na numéro mosusu merci na balandino surtout Maman Véronique Ekani en tout cas merci senga omona bino nyonso na kati ya Diamant Noir TV bandeko nyonso ya États-Unis o bazalaki na biso elongo pe bandeko baza na mokili mobimba ya Congo RDC o pe bakolekisa émission na chaîne na bango esika bakolekisa puis et puis yo moko baki baluka o api po bandeko bazobenga mosusu bazotuna baluka yo na chaîne nini pesa bango avant que to kati émission ezalaki kitoko vraiment c'est vrai balingi naza na 2 chaînes wana ya français qui dit la parole de Dieu qui dit la parole de Dieu balingi ya lingala na mokili mobimba na YouTube donc lingala na mokili mobimba to qui dit la parole de Dieu
kuna nde bakoki kosolana major Tito ye moko kuna répondara penza na boye mais awa vraiment numéro ya téléphone eza te tomona ye kaka na Diamant Noir TV ndenge tolandi bongo tosepeli koyamba bino na pokwa na lelo merci na bino baboni nyonso tu mpo na fidélité puis patience na kati ya antenne na bino ya liberté d'expression tokutani na mbala ya nsima à très bientôt bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.